azaki garçon mo ya kwiti so madame beve akabeli mbongo aleli alobi o nafuta ndaku nasala bo ibuta est-ce que bike ibuta za le seul comédien au cette son na senga mbongo ndaku na TV j'ai tinka lo bamboya oh aleka na émission na Nushka ke naza na ndaku te na place akolala te ba mama ya famille bota j'ai même on dit en témoin bino pe ba te kuna pena za Sodome Gomorrhe poster na biso télé c'est vanda o ye akende kobika kuna yo ya ofula ta mutu te yo oza nzeto ebota mwana na maternité ya théâtre te batumba babwaka yo ya télé sobimisa nani osala groupe babibali nyonso bapanzana toloba vérité tala bana basi ya mikolo lelo bazwa kofinga baevi basala bagroupe baacteur na bango mo babetaka bango magoda tour partout bokomisa baacteur na bino nyonso tu bambanda ndenge mona président groupe ya whatsapp ndenge asangisi donc batie no intermédiaire Vincent arejoué nani arejoué na nini ok ezaki sans esprit tendresse talaki sans esprit boprotéger motu na bana na bino boprotéger te c'est ça, oui, c'est ça. Siko eloko esalami wana soki ezalaki na ngamwa madame Belleville. Bonga ba tombola ngo ndenge nini. Donc ya Gabi asilama. Bango nyonso basilama. Zodi lelo na lobi désormais faut batianga pena na ngwende nanga. Tina mi pesa comme papa kulutu ya famille Bota. Na famille Bota to ana mama. Ngas ko naza papa kulutu. Donc cela veut dire maman na biso nga naza ndeko ya papa naïe. Donc, je dois protéger ma fille. C'est ça. Je dois protéger ma famille. C'est ça. Papa Kulutu. Papa Kulutu. Awela rasani na banate. Na banate, oui, normalement. Papa, na libota. Papa na honneur. Papa Kulutu. Papa bafinga kendoki. Papa ba traitake de tout. Donc lelo, nazo senga na nzamba pesa nga sagesse pesa ka Salomon. Pesa ka Salomon. Lelo ba artiste belé maman bomengo yaka awa abanga ko tourner peut-être l'aime sous bende ba ebisaka yeke so tourner pas si la biso to finge jamais mais so ka tourner pas Belleville ba nga ba finga c'est que baba kuki baba rezona ndenge bango ba faire populisa ka makamba buzoba bango bazana pona yo zo ka te bonzo mate bazo wela président bango groupe à WhatsApp kuna to kobeta li solo awa donc président groupe à WhatsApp a beti ba chroniqueuse ba koni mama magoda tout partout. Moi ça administre. Au moins que baba ta partout. Au moins c'est ça. Ce qu'on on suit c'est que na lobi pe na vérité. Donc il y a un conteste d'accord ça l'équipe une émission pour d'accord ça minute toi à Londres. À Londres oui. D'accord ça l'équipe une émission abi poto bongisa na ndeko nanga sila et ça li même pas une minute. D'accord ça va révéler biso que sili na ngonga ba kosa ki ngai. Sila mutalobi bon. Si la name tombe, il va poser ça qui est. Et puis, Madame Sila Sika Vandi, ayebi o makamna lo bana ko sate. Madame Sila za ba gère abatu oyo. Sora mutu yako yebise likambo mutu liboso yende mutu ana raison. Madame Sila za mutu oyo ayokaka bayo balobaki na yokaki. Na yokaki apaka imba mokanda après imba mokanda. Toko ye ba benga ke soki pe kombo ni ngo ya ki star ba chai. Anasa ba santa bu. Et yem ta proposa nga na ndeko ba kenga non. Te vieux monika ka bona. Et puis yango mona nga ba nga na bimisa tendance na noté na ba kuntu na porno. Na santa bute. Nga na bimisa tendance et tant que ba kenda ko komisaye na ina akima chic akota ta première session qui akota ta akima chic donc mais ngai na banda ko l'accès quand même ba vanda ka bouna TV batala ka caméra théâtre kamenini toujours tourner théâtre chronique ezali kotala caméra ezali kwa théâtre te ba tchaka nyovie belé pour ba mono za kitoko yo ba l'émission et non que baba oboto la mibala bato nenga tata moya mukola yelaka ya ba vanda na direction Gabi la caméra appareil photo a consommé une semaine
Talasco, moi, si le la tendresse. Oye na matang ozo ba kina nena ya na lati kaleson te. Moi, si le la tendresse. Ozo benga Marie-Jeanne aero sokole longi. Boa ko sokole longi na TV. Mais yo moko incapable ya vie privée na yo. Abi mo aza prêtre yo sokole longi na TV. Abi azala na. Ah sokolaté. On les appelle ça les internet. Ah sokolaté. Tendance à moi en 1979. Tu vois ce que moi c'est en 1979, liko na choko. Et puis on a dit choko na âge nini? Na âge à 13 ans. Au pakola ba jaribu ba mililo Marie-Josée. Tara mutu acha choko ti ya sima. Acha sima na kata mafuta. Oh oui bita. Oh, ngana vana na bata choko. Matière na. Ma pesi nga matière na ye. Tana soki nazo kosa. Soki na okosa. Na ye. Te nga na benga wa démentir te. Akoya na ye boye ba benga ka. Ata ko lobi te oya na. Mais sikoyo, moi mobile na yaki pena obike nzambe sauva mutu ata mutu ngwa zana mutu masumu. Donc espoir ya suka otonga toka muninga bali sepera talana ediga sepera na eso niveau sila lingaka bua kama na feti wana po yeto ebi ninga lata biloko mikuse ala kusoma kola to sepela nango yo wana donc tant là-bas que si la robette a 1 million de vies, il faut pas protéger. Si on a si la Belvina a 1 million de vies, tout le monde voit Madame Belvina. Car si la Zaï protégée, ah donc au limon le baquet, bah dire na yo qui va protéger si là, mais elle aurait yo kama quitté. Et yo kama quitté, puis bah missing à l'oko la var, ngala banda ko kumisa si la te. Tendresse ayaka. Abiki na zaka na monopole banda ko kamba internet parmi bateau ba internet gérer compétence de C7. Soka lobeli si là. Mukile ko yoka. Nena lobeli. Donc yo de monaka danger. Na monaka danger na bi photo protéger prévenir lelo na makamba partout. Bazo tia bato partout ba tia na elongia si là. Est-ce que on est ba protéger si là? Te va protéger tes humiliations. Lelo si là on na yebaki akomi ko boaka na mabanga bato o ba finga bato ba insanité. Oh yo yebelaka yango. On a yebelaka yango te. Est-ce que va protéger si là? Te va protéger. Tendresse. On moni vidéo bimis on moni. Open sa réponse. Non, c'est bien réfléchi vraiment, c'est bien réfléchi. Donc elinge lo bana biso. Donc la bino boboya na bino ko protéger si là. Ngana yaka na ngo protéger madame Belvina. OK. Yo bimisaka ba matiaka bato mobali moko boye. Mobali moko azaka soki na direction de tendresse. Yo likolo ya koluka bozwi. Okena kolinga tina banganga. Tina bakache. Yo oza na CV lokwa Marie-Jeanne. Marie-Jeanne asali kindumba to kibula lokola yo. Ah nzambi. Tendresse yo soki nzamba telemiso na Marie-Jeanne achebino appareil. Batala ka sopoza batu ti lelo. Pas na yo pene koloba, c'est pas un homme, c'est un animal, c'est un animal, c'est un animal. Une imminence a été détectée. Yo Tendresse. Voilà, merci beaucoup. Non, Jérôme. Tu ozo kata pona ni. Tala mutu azo koloba ke azo ko lakisa opinion ke ngana bimana yi na beta yi magu. Obike mwana mwasi. Obike Tendresse azo etula. Mwana mwasi. Obike olenga mobali na koloba ke Tendresse kutu na beta o magoda mais ye ya omoni na ebisa bino na émission Tendresse azalaki soka moninga ba vie na kati no zaka pembo za baguna nga do Tendresse ndenga zana abimana nga deja na ndenga mulimo do abimana nga deja na ndenga mulili aso ko ebisa batuke azana video na ngai abi alobi yango elonga menga tuna yo lobi na biso ke ozwaka temps ya ko lakisa Tendresse vie ya basanta buté ozwaka temps ya ko te ya Tendresse ndenge nini basalaka ki de moi ça luka mbongo azala responsable ça ya bosa famille ndenge pe madame Belvina pesaka mbongo sala bagag atika ofinga bat na internet gago apesela nga $10 na yolo bapesa $1000 mais apesa nga frais de régie na filmer na monter mais apesa nga frais de régie $10. Mais na nyonso yo la kisayi wana est-ce que ablikolo na ngo sala ma mususu te to sala te lokote omoni mwana mwasi nyonso to yaka na TV awelisa ke mwana mobala betanga maguda aza etula nzombo leti Tendresse pena ko etula ya wenza bitu alobeza na video na yo abimisa abiso ko ye omoni zela na ebisa yo bakuta lobake bazana ba audio mo boye ngana finga madame Belvina batomboli sila wapi sila lelo komone komo tanga mana esika bana basi ba mataka na mbetu 5
Bah ça bango makamba salité. Ça passe na motema. Allez, comme asile comme tanga manakati, ba chesi na miniature. Est-ce que voilà tena bazo protéger actrice? Donc maloba na yo ya kala ikomi ko lakisa ma misala. Siko ya misala nango yango tokoyeba nzete na bambuma nango. C'est ça, oui oui oui. Nyao abota ka nyao. Abota ka. Soso abota ka soso, libata ko bota soso te. Siko c'est que ngo baba to basala ka partout. Engelo bani place wana so binya abota nyao. Pour moi nazadi amuta partout, engelo. Ya kasite. Avant d'araboya on sala analyse ya film bande tisuka boko taka na mafinga. Wana bango. Abibino, Té, ma finga, il faut appeler le chat par son nom. C'est ça. Il y a une différence entre insulte na recadrage autobéni critique. Vous comprenez? C'est ça. Ngai, ce qui n'a au finga, les titans sont à finga, c'est mon qui les cam. Pour y pas finga en c'est pour y pas finga en pourquoi qu'on finga na bango, bazo tchako compter à 0. Donc c'est que bango nzamba konta bango lisumu te bango baza bande kwa mese Google. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, chers internautes, malgré nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. En ce net moment, c'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'herbe de casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur GI Télévision et Bakoyo Kagou Télévision. Comme vous constatez, je suis passé sur ce plateau. Je suis avec Papa Kulutu, ya famille Libota, Jerry Kobetox, Yene Ayaka Pona, Alobela Mambo, ya famille Libota, on a l'obaka combo na ye. En tout cas, côté Angambo Moussousou Bayo Kaka Pasi na moté ma pona. Papa Kulutu, ya famille Libota, aye pona à défendre famille na ye. Et puis Moupandi, ya famille Libota, Bayo Kaka Gou, parce que Molobeli, ya famille Libota, aye. Voilà, je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo. Et pourquoi pas dire un grand merci au couple Lusala et Longona, Eldine Alongona et Mike Biakoma, Eldine Lusala et Longona, Blondie Lusala. Et pourquoi pas dire un grand merci au couple Kalala et Longona, Christelle Kalala et Longona et Maya Wakoma Kalala. Et puis Axel Kalala. Et pourquoi pas dire un grand merci au couple Massamba pour Longona, Mati Massamba. Pena Jonathan Massamba wana poma bato ya ngai tozalaka na bango esika moko. Voilà, je dis un grand merci au lelo balobi etiezali le 18 avril 2025. Une personne est née Moya chérie vraiment et pas na yende na tondi samarana saita on akuta na kanaye. Elle s'appelle Arlette Sakati. Arlette Sakati, vraiment bon anniversaire na yo vraiment et le on a yo neto kozala wana lobi to sala ki yango bien et puis le susu e kozala malamu mingi pesela ngai vraiment papa Guy Touti Massamba Mbote Ebele. Voilà, c'est par ces noms ou bien par ces souhaits que nous allons débuter cette émission. Je profite pour dire un grand merci aussi à Grady Mikebi, vraiment. Wana, mon petit frère chéri, vraiment, comme vous constatez, je suis avec Papa Kulutu, il y a famille Libota, Jerry Kobetox, que j'ai dit déjà. Bonjour et bienvenue. Bonjour Exode. Bonjour.
Kimi eza nango. Ça fait un bail hein to vana non. Moi été yom to kiminga donc ngana zana ngai papa kuluta famille bota et na pesi ba ndeko nyos bazolanda biso partout dans le monde entier. Voilà. Yo muto talinga lelo zo tuna garçon ya lituto oyo elongi mabe oyo. Eza sunani. Je m'appelle Jerry Kobetox, papa kuluta famille bota koko ya ba warrior. Voilà. Préfet de discipline mukuu wa moko de la presse. Fula fula. Vieux fula ngenge. Donc fula ba tendresse, fula ba tu belé. Voilà. Donc malgré azamona li baby mais to fula kaka to l'accent là donc mbote na bandeko tout bolanda biso exodi lelo na lobi désormais faut batianga pena na ngwende nanga. Tina mi pesa comme papa kulutu ya famille bota. Na famille bota to ana mama. Ngas ko na za papa kulutu. Donc cela veut dire maman na biso nga za ndeko ya papa naïe. Donc, je dois protéger ma fille. C'est ça. Je dois protéger ma famille. C'est ça. Papa Kulutu. Papa Kulutu. Awela rasani na banati. Na banati, oui, normalement. Papa, na libota. Papa na honneur mo. Papa Kulutu. Papa ba finga kendoki. Papa ba traitake de tout. Donc lelo nazo senga na nzambe apesa nga sagesse apesa ka Salomo. Voilà, po naza papa kulutu na kata famille bota. C'est ça. Na chakimia. Eloko nini ezo sala. Po kimia pesa na kana ngo déjà. Eloko ezo sala lo babongo papa. Ya. Na niveau oyo to komeli. Eza lokola coach azo coach équipe. Niveau équipe komeli. Soki ezo correspondre na coach te. Et pesa ka mo ambilinga. C'est ça. Na niveau Madame Melvia Komeli, ton famille bote Komeli. Tant que moi je suis papa Kulutu, il faut qu'on m'appelle à niveau aux familles n'angé komi. Ok, on a salamon égalité entre famille na yo papa Kulutu. Ce qu'il faut que comme toute la nenge moko. Même parce que comme on la eta ya lekana, tala papa Kulutu yo, tala leki yo kutu. Alors que ça rabiso son na famille. Alors on a la limité. Balo baki nazo sa famille son. OK batu ba betela nga neto. Ba betela. Ndenge ba ndeko na ngai ya 100% TikTok. Ndenge ba remercier ou bien baloba il faut un trophée voilà. Pour donc il faut il y a une durabilité ou bien il faut protéger surtout il faut je dois protéger. Surtout protéger notre maman. C'est ça. Il faut la protéger madame Belvi. Et zo mikebi ba bimisa nga vidéo moko na lobaka il faut ko protéger si là. Tendresse à son une vidéo wana. Oui. Il faut protéger Pessi là. C'est là tout solo là. Tout solo là. Est-ce que tant dans le bas qu'il faut te protéger si là. Na makambo est comme lelo. Est-ce que na kosaka? Théo kosaka. Na le bas il faut te protéger si là vous allez peut-être actrice à liboso ou à beta 1 million. Likolo ba protéger eta beta 1 million liboso à Belvité. Et tout solo la tendresse. Donc il y a besoin quitter au vanda. Réponse no pena yango ya na yo oyo Alexandre Makambutu a Sovayo Alexandre nengeni yako lukala po ba petit ba kota zongo. Likambo ya yipe tendresse to koyela ngo. Expliquer biso na nous. Si on a expliqué vidéo wana. Donc dans la bas que si la robeta 1 million de vies, faut pas protéger. Si on a si la na bevina beta 1 million de vies liboso. Tout le monde voit madame Belvi. Car si la zaï protégé te. Ah donc olingo lobake ba dire na yo ke ba protéger si là mais eloko yo kama kité. Et yo kama kité puis ba bimisinga lokola var ngala banda ko kumisa si la te. Tendresse ayaka. Abi ke nazaka na monopole banda ko kamba internet parmi bateau ba na internet gérer compétence de C7. Soka lobeli si là. Mukile ko yoka. Nena lobel. Donc yo de mona ka danger. Na mona ka danger na bi faut te protéger prévenir lelo na makamba partout. Parce que tu as partout ba tu as elongia si là. Est-ce que on est ba protéger si là? Te va protéger tes humiliations pour lelo si là on na yebaki akomi ko bwaka na mabanga batu o ba finga batu ba insanité. Oyo yebelaka yango. On a yebelaka yango te. Est-ce que va protéger si là? Te va protéger. Tendresse. Omoni vidéo bimisi omoni. Open les réponses. Non, c'est bien réfléchi vraiment, c'est bien réfléchi. Donc elinge lo bana biso. Donc la bino boboya na bino ko protéger si là. Ngana yaka na ngo protéger madame Belvi. OK. Aza na entourage ba ba finga ba ba insanité te. Ba bimisaka ba voice ba ta lokuta na ya solo te. Ba bimisaka ba matière ba tout te.
Donc tant qu'on montre que à lire où vont les choses, si la chose a protégé ah ça protéger les si la sala protéger si la bébani na ba comédien boni les consultation comme ça là oui consultation de ça là so il est gouvernement ninge bima ba tinda informateur ayana ba si ko lelo Vincent mutaza informateur Vincent kasi ba tout azongi ayeko les émission na ayeko les émission na na mona libebi au mona do ba informateur mi ba aller ya moni ya gabe ya faina plateau le bio bon moni te ke ibutu azongi ibutu azaki na ina famille ibutu azaki garçon mo ya kwiti so madame bevia kabele mbongo aleli alobio na futa ndaku na sala bo ibutu est-ce que bike ibutu azali le seul comédien au cette sona senga mbongo ndaku na TV j'ai été quand le bambo oh aleka na émission na Nouchka ke nazana ndaku te na place akolala te ba maman ya famille ibota j'ai même on dit en témoin asengi babalukele mbongo ndako oui preuve ane ba maman ya famille bote ba pesa mbongo be ba pesa mbongo ba pesa pe garantie siko na belle vie na ibutu na ndo bénéficier na muninga ibutu azo bénéficier voilà oui ozomona oui c'est ça siko ibutu oya gabe azo fana na plateau pour alobake azo sepela azo célébrer oya gabe ko célébrer ibutu te alobi abwaki ba galon nini ibutu azaka nango mais azaki mwa mutu nini tena lobi aza mutu ekela mwanzambe exode aza mutu ekela mwanzambe mutu na sens que mwa mutu moko influent na famille influent nini roneza ya lipapa mukola fete bakoluka sapato nzambe na ngai ya Jérôme ba mabe na lobi sur le plan sur le plan kolobela madame Bellevie marketing nini na ndosela ya kolobela madame Bellevie biso mono na famille bota yazaki famille bota to ndo fute mbongo pona oyambi na émission sonona excusez yo yaka ofutanga mo pona mangana miso jamais mais ibutu to ndo fute ba mbongo za révélation to ba ndo fute mbongo tu fute mbongo wana pourquoi si ko ya bébé tangi souffrir yango wana to ba ndo fute mbongo ça montre que azaki vrai te donc azaki penza famille bota te OK donc yende mta bénéfice a bénéficier na comme madame Bellevie ya mi balé ya bébé tangi ibutu si ya bébé tangi bijou la rentende pour pas zongit habillé peut-être bon baza moi communication za moi makasi te bijou la reine a pesé ko le kaibutu na côté na ngambo mususu tena azo pesé par rapport à monsieur ya théâtre et puis na kombo ya théâtre ozomona c'est ça mais atangi bijou la reine te alors d'accord ça zongi ya gabe célébrer c'est ça ya moi to mona ki émission ya sikoyo exode yango moni ngai mikono osala analyse à la compte donc ça analyse et puis banda kala na sala kana analyse réfléchie intello c'est ça ce comme on est suyo c'est que na lobi pe na vérité donc il na conteste d'accord ça leki na émission pour d'accord ça minute à Londres oui d'accord ça leki na émission abi poto bongisa na ndeko na nga sila et ça li même pas une minute. D'accord, ça va révéler biso que si na ngonga bakosa ki ngai si la mutalobi bongo si la ndem toba bakosa ki et puis madame Sila sika vandi ayebi ke o makamna lo bana kosa te madame Sila za ba gère batu oyo soka mutu ayeko yebise likambo mutu liboso yende mutu ana raison madame Sila za mutu oyo ayokaka bayo balobaki na yokaki apaka nyimba mokanda après nyimba mokanda to kwa ye babenga ke soki pe kombo nini ngo ya ki star bachai sikoyo na bango na dakosa na sali procédure au luka mutu est-ce que bozo loba lelo yanga bito ko so fa na kiti ozo ko loba ke dakosa azongi okopesa pe dakosa sukanda par rapport à dakosa ndalo bito ndo zanga sila moko boye na théâtre te alobi yende jeune bango mi balé ezaki nde bongo jeune bango mi balé sila moko boye azanga jeune bango mi bango ni baba kuka bango ba s'intéresse akana makamba buzoba basalaki opération moko tombola star basuka bakoma na niveau nini batomboli sila wapi sila lelo komone komotangama na esika bana basi bamataka na mbetu 5 baosala bango makambo asalite ale kombo asile komotangama na kati batie sila na miniature est ce que wana mpena bazoprotege actrice te donc maloba na yo ya kala
ikomi kolakisama misala misala nango yango tokoyeba nzete na bambuma nango. C'est ça, oui. Nyao abotaka ka nyao. Soso abotaka ka soso, libata ko bota soso te. Siko c'est que ngo babato basalaka partout. Et ngelo bani place wana so bi nyao bota nyao. Pour moi nazadi amuta partout, ngelo. Ya kasiti. Bon siko ngana olobani nyao abotaka ka nyao. Mama soza muta kwiti obota mwana na oza nani za muta kwiti po yo la kisenzela siko yango na ngina lo baboy Da Costa sila muta luki preuve ane bokosa yeke aoke lo jouer film pas Vincent OK ça la film ya chaîne asila na sans esprit tendresse aux révélations au monique lelo pour protéger sila te sila lelo aluki procédure au bongsana Da Costa a intermédiaire Vincent qui sans esprit. Donc ngolo bana biso lelo boye madame si la place azalaka so a regrettaka ba temps perdu ou bien ba temps moko bo abebisana ba ndekona ye akomi ko regretter yango yoka oyo yaga bazolo baki batu ba yokaka donc ba cheno intermédiaire Vincent a rejoué nani a rejoué na nini OK ça qui sans esprit tendresse. Tala qui sans esprit pour protéger mon tour na bino pour protéger ti. C'est ça, oui, c'est ça. Siko eloko esalami wana soki ezaki na ngama madame Belleville. Bona ba tombola ngo ndenge nini. Donc ya Gabi asilama. Bango nyoso basilama, bango tu wana. Bon, il obi ya gérer le moko biso to ngato tuna. Lelo oyo Da Costa aki ko tourner na SB mais to moni bino lo place ça bino motema pas cité bo moni kaza artiste il faut tourner et ça normal mais ce qui est sali qui lelo o moto moko pe ya SB o tourner kuna tourner na Belarte aye a tourner na ba finga e ba finga e oh na famille bota musenzi azalaka te OK si tu es musenzi na question tuninga nde ba osala makamwa. Comment biso artiste aza pas madame Belleville aza na Bella production akene ko tourner pas si la to bando finga e c'est ça pour la et puis to lo ngana makambu ya sila na Belleville na ba pete na ngana na ngona age na ngona obima nani ndeva bato ba otala c'est ça oui ndenge bango ba finga linda boitangwa yaka lelo ba artiste belé mama bomengo yaka awa abanga ko tourner. Peut-être l'homme sous bende ba ebisaka yeke soit tourner pas si la biso to finga jamais mais soit tourner pas Belleville ba ngaba finga c'est que baba kuki baba raisonner ndenge bango ba faire populer ça makamba buzoba bango bazana pour moi yo zo kate bonzo mate bazo wela président bango groupe WhatsApp kuna to robeta li solo awa donc président groupe WhatsApp a beti ba chroniqueuse ba koni mama magoda tout partout moi ça administrateur au moni que baba ta partout au moni. Après avoir, on dit, bah qui peut côté là, bah côté là, bana wana. Na bato ba côté là, na bato ba télémela qui. Président groupe WhatsApp pasangi si bam. Abeti bango. Na yebi so zela to so ya wana. Ko bango bazo ki pe mingi makamba. Papa la sala makambo ebela koloba. Papa la sala makambo ebela koloba. Na moment o pa na bino, président sangi si bino na ya poto, na ya Kinshasa. Yo mona tire ya gola na fête bazwaka ba simé na loboko na loba ngona émission note. Président groupe WhatsApp akele na nani te yagola so benda président groupe WhatsApp bazo wela ko kende te sauter attendance so ganga OK na président wapi c'est boni buso ba potaka buso ba na image kasi bakende flamingo to beta le sona ngoninga sangisi bango nyoso so pas madame Belleville tokoloba yango tokoloba. Parce que bino boza bata distraction. Comment ça na mabeti boy place oyo. Voilà. Tozongi place oyo. Da Costa a joué pas si là. Biso to finga ye pour nani. Pourquoi? Da Costa est artiste. Et yo moko Et puis madame Belleville, j'assume mes propos. J'assume mes propos. Madame Belleville attendez papa le azagi na bona bazagi te po moi naza jalelo. Soki bango ba bakuna ke bozo wela papa le déjà sa longwe papa la za mutamayeli c'est ça soki
nenga azaki cordon nenga ba olo cordon na parce que nga makamba kati pena omoni ba biso makamba kati ya madame Belvi to yebite moi je travaille pas avec madame Belvi moi je suis jalelo na ko lobela madame Belvi na volo ba lobi ke papa le azaki cordon azana siko kati soki alongwe c'est que faut ça la lettre une lettre d'émission siko yo bango bazwa na distraction bazo wela papa le au moment où papa le ata azaki na contrat na madame Belvi jamais madame Belvi va le que ko jouer té c'est ça côté musuté donc eloko lelo tolinga to comprendre que eloko bino bolobaka madame Belvi bisaka bino ke bana baza bandeko na ye po lelo to mona posta na si la azandeko ya madame Belvi si la azandeko ya madame Belvi mais place ya ko beba nini nga na monaka place oyo tendresse avai na TV azo finga batu na kombo asila o finga nga ache sila liboso azo finga Belvi madame Belvi azo finga papa Elombe c'est ça tout le monde sur place tout le monde a mabe yango wana donc cela veut dire biso to ko finga artiste papa lende to uluba soki te papa le aza libre ya ko jouer même pas si là. Oui, c'est ça. Qui vous a dit que tant na osati bon yebisanga na osatiri ya si là bato basaka pe na membre à bureau. Nani wa sa joie déjà pas Belvi. Ba balobanga ke boyiba ba Malembe makamba ko yiba te. Tolobi nani ya pe a jouer pas madame Belvi. Toi a jouer pe ba côté mususu ba mona monaka. Linda kaka pambao. Mwana batalobi na yete. Il faut être libre, battre partout. Bon, bah, traiter de tous les. Maman n'a pas fait mot d'ordre. Papa dit que finga Linda, alors une émission à mon na réseau sociaux de ba finga. Et le roni ne sala bon artiste bazala sous liberté en ça la ba yo sala. Pour mes anini. Si les fois différencier, yé artiste na ba senzi o azana bango. Soki basenza la baolo balikambu si lazo réagir en quelque sorte au baki si la paix sera bango ba matière c'est ça il y a bande connaît ba comédie en quelque sorte voilà donc cela veut dire biso moi géri papa Kouloutou tel que je suis, je ne peux pas venir à la télé pour insulter artiste et comédien. C'est ça. Oyo. Et surtout, artiste fois ça la avant na banda kolobela madame Belvi, on moni vidéo tanda sa bimisa ki o abimisi na auto PC cours siko. Nazalaki mobundeli ya ba comédien ya ba artiste nyonso. OK. Maintenant défendre tous les artistes. Ata artiste aswali na ndeko na ye. Na senti que ndeko na 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 tort. Na kwa la ndeko na pe azana tort. Na vani na pari ya nani Datangu wana pe non na défendant Elise Saloum sera conflit na président Caleb na défendant Elise Saloum oui ko sera ya to zaka na mwana o tendresse ko voilà contrat na bango voilà na défendant Elise Saloum ozaka défenseur ya ba comédien et puis na silisi mida sakana na président Caleb. Quand président Caleb autant a défendre contre Elise. Pour nga na pesaka Elise raison. Siko quand président Caleb on a contre Elise. Mais pas Mida. Pas Mida au fin président Caleb. J'ai défendu tout le monde. Non, c'est ça c'est comprendre que au défendre au bana ko défendre voilà. Mais des nyonso. Siko yo koya komona nga pinde na bana o cha drapeau na kingo wana nazolobela si la pas protégé bango ba mona ngondi ba fantir lelo si la. C'est ça. Dans la carrière si la ningi. Lelo. Si la zo beta 22h du temps vidéo filmé 17K. 22h du temps 17K. Mais film madame Belvi na auto tala awa. Zela total épisode à souka pour mona ke na lobaka ki to protéger si là batu baboya ko protéger si là. Tala. Film skinny 18h du temps, 44K. 18h du temps. 44K. Nicolas a reprotégé si la thé. Dans tout l'épisode, moi aussi, la côte ici, Belvi va côté R moko. Belvi a bêti 50K, je crois bien. Dans 22h du temps. Si la bêti 17K. Est-ce qu'on a pas protégé ici là? Les lobes fanatiques ici là, bakabwana mi balé.
côté ya ba inconscient na ba conscient ba mukie diminutif ah de moi ba conscient puis bazala na mukie bazaya kotanga sikoyo ba inconscient na musala bango nini kotelengana na réseaux sociaux kotelengana na réseaux sociaux bakele koluka place bazofinga belvi batala au moment filmé film evandi kuna yesu nakende wapi avandaka boye aosalaka analyse ya film ebande tisuka bokotaka na mafinga wana bango abibino te mafinga il faut appeler le chat par son nom. C'est ça. Il y a une différence entre insulte na recadrage ou critique. Vous comprenez? C'est ça. Ngai soki na ofinga leti tanga so na finga c'est mukile kam. Poye ba finga nga. C'est poye ba finga nga. Pourquoi ko finga na bango bazo tchako compter à 0? Donc c'est que bango nzamba compta bango lisumu te bango baza ba ndeko mais c'est Google. Donc c'est ça. Donc ça passe. Voilà, merci beaucoup. Il y a Jericho Betox en tout cas toujours continuer na papa Koundou te famille mondina ebisa kibino tozali vraiment ko sala musala ya Jericho Betox lelo boye comment na tendresse avant na TV ko tanga kumbu ya ba artiste et comédien tout le monde qui ndeko na biso awa teka alobaki eza makambo ya tendresse sukola elongi na TV atanga iko kumbu tendresse. Mais comment on a eu tendance à y na TV abandis ko kotanga kombo ya ba artiste Marie-Jeanne yaka awa yo pe sukolelo yo poza fille ya choko boy na boy est-ce que ba artiste est comédien tokoki ko défendre mon bien ko lobela bon par rapport à Moussa na ba présenter biso na TVT vous to lobela ka bango kaka na kimabe ou bien na ba vie privée na bango to ndenge ni ya gérer omoni mwana oyo akima classe parce que na mukili photo za na sagesse na intelligence c'est ça. Tendance à qui ma classe. Assistant à classe T. Assistant à classe T pas nanga. Ah. À qui ma classe. Il y a un autre type d'album. À qui n'a pas Vincent. À l'époque tant tendance à qui on a formé. À qui ma qui n'a ça là. Pour tendance à nous ça l'émission ma bêtise. Ah oui, tout le monde a payé tout le monde. Ah non ça va sans tabou. Tout le monde a un sans tabou. Et yem t'a proposé nga on est ko ba ki nga non. Te vieux monika ka bona. Et puis yango mona nga ba nga na bimisa tendance na noté na ba kuntu na porno na santa bouté nga na bimisa tendresse etant que ba kenda ko commissarié na ina akima chic akota ta première session akota ta akima chic donc mais ngai na banda ko l'accès quand même ba vanda ka boye na TV batala ka caméra théâtre kamenini chronique ezali kotala caméra ezali kwa théâtre te batiaka nyovie belé po bato bamona oza kitoko bato batala émission et non ke obotola mibala ya bato ndenge tata moko ya mokolo ayelaka ya bafandaka na direction gabi ayelaka ye caméra appareil ya photo akonsoma ye une semaine tala siko mwana mwasi lokola tendresse oye na matanga ozo bakena nena ya na lati caleçon te mwana mwasi lokola tendresse ozo benga Marie-Jeanne aye ko sokola elongi boya ko sokola elongi na TV mais yo moko incapable ya vie privée na yo abi mo aza prêtre yo sokola elongi na TV abi azala na TV a sokola te on les appelle c'est l'ing internet a sokola te tendresse aza mwana 1979 tu vois ce que moi moi c'est en 1979 liko na ngo choko et puis on bandi choko na âge nini na âge à 13 ans au pakola ba jaribu ba mililo Marie-Josée tala muto cha choko ti ya sima ache sima na kata mafuta oh oui bita oh ngana vana na bata choko bachaka moni sima bachaka mwa mukie babwaki mwa mukie choko sima ezali tuna bato bacha choko ba vrai bato pena bacha choko tanaza cha choko sima cha choko mercure omoni mercure ka ya mercure bacha ka mwa goutte moko siko ya ndo cha 5 gouttes nzambe na ngai ebika koyeba tanaza nenga zana za ka Michael Jackson soko toucher muki azoki sundeni yo mona tiala ba kena ko bundo mona bunda abunda te bande ko na bokeba po ya tendresse Michael Jackson oh mutebe kosuka kosimba ye etali ye
Et puis ce que osimbi on me mingambu. Au prévenir bango déjà. Ça la constant au tiers ba ka obunda na bato mona. O bike na matanga mo auto okima papa bomba bato ba oninga ba beta ngai. Na matanga ba delta force. Voilà. Akima di pinete. Abunda te. Omona tande bakanga na baninga na nzoto boye. Poso ko longwe ko tika na maboko ya nzoto atande. Nzambe na yoka somo no. Parce que couche nyo surtout troisième couche koufi, première deuxième couche koufi tande na Michael Jackson. Atika na couche moko. Parce que moi si ya âge wana, azwa ko ba Marie-Jeanne. Leti so bazu Marie-Jeanne na tendresse. Ba cheba ngo na wenze. Ata ya bitula. Nani ba osomba. Tendresse obi ke mobali mo auto yawa auti poto. Oyo ka pena ko espoir ya suka. Nazwa ki matière tendresse. Mobali mo ya suka auto ya awa. Oyi ba papa bazalaka abalaka aboti bana bakabwani na mwasi to mwasi akufi. Aye alobite na zwa na mwana mwasi o tendresse. Obi ke tendresse za mutu mo tala mama ya mukolo lokwa tendresse awala tabilo kwa mikie mipende mwa mobala batu na poto abi azaki awa atala abi po ina ko présenter etika ngala zalaka bongo ngala za mwana muluba loketo pete wa matière na ye ma peti nga matière na ye tana soki nazo kosa soki na okosa na ye te nga na benga wa démentir te akoya na ye boye babenga ka ata ko lobite oya ne mais sikoyo mwa mobala na yaki pena obike nzambe Obi nzamba sova mutu ata mutu ngwaza na mutu masumu. Donc espoir ya suka otonga toka muninga bali sepera. Ngasa matala na ediga. Sepera. Na eso niveau sila lingaka bua kama. Na feti wana. Po yeto ebi ninga lata biloko bikuse ala kusoma makora to sepela nango. OK manjaka lobela. Donc ça mona. Olingo sepelisa bandeko na babakuku mais tendresse a honorer moi mobile wana te moi mobile na talabi on ne peut moi mobile ngo aza muluba amoni mibala ba Kongo bazana na bango na moi ba sanfoutiste a comprendre que na lingi na obi mibala ba Kongo pe balinga makasi mais biso nde baluba na bangala to sanga na ba rigueur na couple penezalaka na ebite moi mke pe na ba katangi bazaka pe na rigueur mais mibala ba Kongo bazaka ba oleti donner ma vomissa Joao Pedro ya Clarisse Plasma Tara ne bat batuna ke o général classe place mandengeni donc c'est là que soka lingi mwasi na ye ako commissaire le lenge oyo ndenge bazaleli donc tendance à rater chance wana siko moi en 1979 donc exemple là siffler beti c'est fini pour les yongololo et les bakasa l'histoire est envolée c'est fini siko yo ozoya kuva na TV oloba na Marie-Jeanne yo bimisaka ba matiaka batu mobali moko boye mobali moko azaka soki na direction di tendresse yo likolo ya koluka bozwi okena kolinga tina banganga tina bakache yo oza na CV lokwa Marie-Jeanne asali kindumba to kibula lokola yo nzambi tendresse yo soki nzamba telemi so na Marie-Jeanne atie bino appareil batala ka sopoza batu ti lelo pana yo pene koloba c'est pas un homme c'est un animal une imminence a été détectée yo tendresse voilà merci beaucoup non te ozo kata pona ni tala mutu azo koloba ke azo kolakisa opinion ke ngana bima na ye na beta ye mabu obike mwana mwasi obike tendresse azo etula mwana mwasi obike olenga mobali na koloba ke tendresse kutu na beta o magoda mais ye ya omoni na ebisa bino na émission tendresse azalaki soka morning ba vie na kati nozaka pembo za baguna nga donc tendresse ndenge azana abima nanga déjà na ndenge mulili donc abima nanga déjà na ndenge mulili azo ko ebisa batu ke azana video na ngai abi alobi yango elonga menga tuna yo lobi na biso ke ozwaka temps ya ko lakisa tendresse vie ya basanta buti ozwaka temps ya ko te ya tendresse ndenge nini basala ka ki ndemo moi ça luka mbongo azala responsable ça ya bosa famille ndenge pe madame Belvia pesa ka mbongo sala bagaga atika ofinga bat na internet gago apesela nga $10 na yolo ba pesa $1000 mais pesa nga frais de régie na filmer na monter mais pesa nga frais de régie $10 mais na nyonso yo la kisayi wana est-ce que ablikolo na ngo sala ma mususu te to sala te lokote
omoni mwana mwasi nyonso toyaka na TV awelisa ke mwana mobali abetanga maguda aza etula nzombo leti tendance pena ko etula ya wenza bitu alobeza na video na yo abimisa abiso ko ye ya omoni zela na ebisa yo bakuta olobake bazana ba audio mo boye ngana finga madame Belvi babimisa audio wana babimisa te babimisa video wana tilelo babimisa te yebisanga wana eza pese lengi na mafana kwiti na bango babakuko batelengana katelengana bimisa tokotala olinge babakuko botelengana makasi atina place baofinga ngapi bootala botelengana makasi donc nde baza babie bimisa bimisa na ta oyo azolobaki azalaki na video na nga na ta oyo nga na okoche ye na ta oyo nga nayebi makambo nyonso ye ayebi makambo ebele te na réseaux sociaux whatsapp ye ekuti nga na ye na olakise nde bautilisaka whatsapp nini babengango nini Viber na baimo ekuti nga na ye bazolakise ndenge bazoinstallele na telefone ye sikoyo na ta wana na nga na ye nga na yango ozalaki motema mabe video ya mutakala te po tosala pe eloko te nga na tosala eloko te me nga na bimisala biso baaudio mosusu ndenge ye makambo ya banda koloba mpona madame Belvi mais osala ngo te nasala ngo te nga na registra bato te eza lukuta akoya na video te mpo ya kobimisaki ye tendresse donc yo ndenge oza mbanda ya gola oza su mbanda ya mida basangisa bino pena nuji bena chibawa likolo nango mpe susu Miss Lolo mpe su na kati donc yango ozomona tendresse na ya gola entre ya gola be Miss Lolo oma te bayoka na su te na Miss Lolo donc président na bino ya groupe WhatsApp asangisi bino siko bafilme asila ekotalama ndenge nini ozomona ke baoprotege sila te eza lokola place ya mosala bozosala donc eza kwa bozosala ekobo na église omobeta église na chair siko bobeta magoda na chair milimo mabe pene koti nango ekoboma mpe mutu na église donc cela veut dire président ya groupe ya WhatsApp asangisi bango alingi ya Kinshasa encore ye akende Amérique mabe akende Europe mabe aya Kinshasa mabe tala niveau ndenge asangisi bino omonike boa ba sans esprit bazowela ye eloko bamoni siko bino sila alingaka bino bino bokowela sila na président groupe ya WhatsApp te mpo asololaka na bino nyonso abwakaka bino mabanga yagola yawa chéri kele na 9e épisode toka yagola ngo likole bongi déjà na internet wana nzambe te wana kisi te yo okokolololo kasa kende basoigné yaka lisusu okokolololo peti na ngai babiso towana bantina nzoto obete dendi Jésus Christ de Nazareth likolo papa kusu pembeni fumuki mbangu kotoyo ma Maria na kindamba di yo oleka wapi di tala bato boza ni nzambe ni kisi bazo polisa bino ba makolo bango na bango episo otali bango na bango kuna maladi ya yagola yo ka seza na famille bon jamais famille bota te bango na bango course au pouvoir bawela président groupe à WhatsApp course au pouvoir bawela sila course au pouvoir bawela ba chaîne etalama bazobwaka na maladi kuna eza nde ngbaku etumba nde etumba masasi pigeon kuna donc bobongisa na botika koloba omakamba papa alasala makambo ebele akoloba papa alazoboya nde koloba bosisa no likambo ya président groupe ya WhatsApp obiki bokisisila soni nalobaka to protéger sila tala président groupe ya WhatsApp ndenge abeti bana basi et puis basi baata kitoko te bosiko solaki président groupe ya WhatsApp ya biso nga moka ndenge towana babebe na biso basi pena ya basi et puis kuna basi yango abeti magoda baza badefa kote o mobali kote o mwasi tala niveau ya cibau boosala bino mpe bato te kuna pena eza Sodome et Gomorre poster na biso tele se vanda o ye akende kobika kuna yo yaya ofula ta mutu te yo oza nzeto ebota mwana na maternité ya théâtre te batumba babwaka yo ya tele sobimisa nani osala groupe babibali nyonso bapanzana tolo bavérité
tolo ba vérité tala bana basi wa mikolo lelo bazo ko finga ba vie basala ba groupe ba terre na bango ba beta ka bango magoda tour partout boko bisa ba terre na bino nyonso tu ba mbanda ndenge mona président groupe WhatsApp ndinga sangisi talanga na uta na clash bo keba nanga papa kuluta family bota yango ekitisanga na uti na clash ya Karine Mokonzi ache équipe nationale ngana ache mochodo de la presse et puis likolo ko ya te tandis silama yo lo ya olatsake yo bimananga c'est que na liao ya nyungu c'est que na futaka te likolo na olambelanga iloko opesinga et puis kozana mutu lokwa tendresse na malinga il faut naza na kwiti ya makasi ozomiye ba sute ona omiye ba sute eh ya mwasa choko makasi bongo ya naka mutankele abi ovanda ka place amalonga te abi tomonaki ya na biso tete mutayaki abi bovandaka ba place amalonga te boya koloba na TV boye na boye sikoyo tala mama mukolo kola tete azoya bovandaka place amalonga te yena na asali tele réalité na ndako ni nga na famille na nga to po na zada ya na koko nga mwana nga atelema na bongo za na kapela komo na oni efomi te posa ki ndumba te mwana nga Aisha bampeledi o apesinga koko atelema na efomi te posa la ki ndumba te nani ndi atema ni fo nga mwana nga benga nga te ke bazo violer bana bandeko na nga na frère na biso église te ba benga nga ti alors to bino boya ko finga ba biso na ba kombo ya sila biso to ozongela bino loko bino bolala bandako abia bolala na lola na toko bokiti na sa toko mo solo na toko mo tambwa na bino boke na boulanger ba pesa bino ma po felete loko bolala la place à bien baza o mani bato ba ya ko finga ba na tv bolala la place à bien te yenda la place à bien te OK on se comprend différence c'est ça entre nga leti nga na CRTT moi je paye ma maison moi je suis responsable je suis un homme et pourquoi na lobi boye na za mwana mobali nga na mwana mobali nga ne mna zo charge et bo yena zo la ke charge ça reste à vérifier. Mais c'est si. Voilà, merci beaucoup. Ya Jerry Tomo qui est biso vraiment na chute ya émission na biso et là on qui toni na to batsa par rapport ya tété to moni awa et tamu ko simba na nani na mon nani artiste adoka so ko tala mama ya koko bongo ayi ko simba mwana lokola tegra eza ko doka moni baba si mususu bilo mso ezali na vie mwana mwasi tala mobali ko bimana ye tala jeune garçon ko bimana ye bilo mso ezali oke ko bimana mwana mobali moboye auti okufela mwasi basokolete mobali pe basokola ke tete basokola ka ye na réalité ba lufuila ndem te sala ba ono soto mona ba serba ya ko vanda wana badoka mutu lokola ya gabi azolo bake yo kana ya gabi alo bake na ko beta bombe na ko beta alobi ya ko beta bombe après ke boka de ngunda na poto siko tala ngunda ya age wana mundele pena oloba c'est pas énorme c'est un animal bah ya na biso oyo fallait quand même bazala c'est le Congo qui perd c'est le Congo qui perd yaya ce qui Nathalie ya Gabi Nathalie ya Tété c'est le Congo qui perd bato basimba ka pena nzonzi yango mwana ebisi ndeko na ngai Gaïta mutu mwa komelinga na commentaire yo gérer o tika olobela Gaïta za beau oui soka za beau c'est que abo auti na satana mutu a créé aza bato ba uta pas ça ange de lumière ngana za Yesu Masia ni beauté ni éclat donc Yesu azalaki na elongi o ko lulete donc ngai pe na za mabe c'est que na ta pena petit frère ya Yesu donc cela veut dire ngai pesa ki ndeko na biso Gaïta conseil pour yaki ko talisa c'est comme si madame Belva futa azo futa tout monde ba finga ya Gabi madame Belva tika va na kitité pour cracher sur ya Gabi mais ya Gabi avant na kiti a cracher même bandeko ya mama ya Gaïta to ba noko to ba tata liki ba yebi makamabe o ya Gabi asalaka ya Gabi aloba Belva za ba nzungu atiaka na sambe tu aza kisi mais Belva longola makone akiko compatir na ina matanga pe azora mona yemo est-ce que si la yaka après si la yaka matanga ere komi tanga komela masanga tanga osala matala nande ayaka tanga kolela sila yaka te matanga balela katanga matanga ezana bakeka okunda oyo kosala matalana
Mais tout le monde qui a Zaki. Nous sommes des bantus, nous avons besoin de Macaron. Ça a la quitte. Azaki na Erni. Ayaki Sima. Hier, Aya Matalana. Pour vidéo, ne peut pas talama. Pour pas lober l'ango. C'est dit Matalana. Donc, cela veut dire que nous avons Gaïta, carrière et mon nez pour Nayo. Koko Manoko, prince Babiate, Manika Baby sa carrière. Donc, vous avez la carrière mon nez. Et puis, maman Moukile, c'est très compliqué. Lobi, vous avez madame Bellevue. Attaque au tourner la film, vous avez pour ça, pour un conseil. Pour madame Bellevue, ben a vine, à cause de la pour ça noter. Mais peut-être que vous avez pour ça, pour ça, moi, vous avez moi, Gabi. Vous avez moi, madame Bellevue. Donc, cela veut dire qu'il y a une TVT pour le baquet. Bazo futa batumbongo ba finga ya Gabi. Et toi tu es sûr so ba futi pe na mbongo na internet ndingo zo lobela ngo wana. Mais ya Gabi a la crise. Mutu lokola nga so pe na madame Bellevue futi na mona na zongi sa ba réponse o ya Gabi ya kana ko beta ba piki pona madame Bellevue. Ok nous la mukila na hôpital. Et puis Gaïta n'a pas son conseil. Kenda kana ba émission ya Gabi asala ka tanga azakana ba journaliste. Ya Gabi a perdu na caméra. A perdu na caméra et moi qui dans le baquet, ba ex ça baza muké. Maman ya muto le baquet, ça ex ba muké. C'est que ozaki oleki imika, oleki mompono, oleki. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin déjà de notre tranche d'aujourd'hui. Vous comprenez qui vraiment qui n'a papa Kouloutou, il y a famille Libota, Jerry, Kobetox, avec Lobela par rapport à ma actualité, où ils ont les cas vraiment na théâtre. Il y a Jerry, tout comme Nepson Nasuka, vraiment, bah, dernier mot par rapport à l'émission. Dernier mot, Zali, famille Libota. Bozaka ba fan, j'insiste, je sais pourquoi dans Zoba Makambo. Famille Libota, vous avez fan à madame Bellevue. Et puis moi aussi, papa, quand ta famille Libota, je dois protéger ma famille. Ma famille qui est famille Libota. Alors, dans l'ingate, ta famille Libota, akoma, moutou ya journaliste et boy. Non. C'est ça. Vous avez fan à madame Bellevue. Tant que tu as showbiz, toyaki pour madame Bellevue. Vous avez fan ya artiste. Beaucoup de fan ya journaliste était. C'est ça. Vous avez fan ya journaliste était. Ni anga ité. Vous avez fan ya madame Bellevue. Madame Bellevue a créé, a sali carrière naie. Lelo oyo. Parti c'est basé belé mais pas dans la communauté moroboy. Et ça passe. Alors mutu aya kozo babinoté. Mutu aya kozo babinoté. Vous avez fan ya madame Bellevue. Bo tala film na biso skini. Tant que ne komatisa ba nombre de vies, il y a film na biso skini. Bon, mon dernier épisode, ils ont 44 cas. Dans 17 heures du temps. Bon, consommer film et biso skinny. Bon, matissa ba nombre de vies. Total artiste na biso. To comme on a baba kukuté ba kenda ko telenga na réseaux sociaux. Pour na kota la place au bazo finga madame Bellevue. Et puis famille Bota ba ko karaté place ba finga ndeko na esila. Famille Bota ba ko tala ngote. C'est ça. Mais ba cook place bazo finga madame Bellevue. Na biso ba longola kana ora mi bali ba longoli ba chemise ya basi ba longoli ba vandi pena zo zo mo pepe ba finga ena no total. Donc famille Bota toza ba fan na madame Bellevue. Et puis papa Koulouta famille Bota, je dois défendre ma famille. C'est ça. Muntu oyo ayaka na nani azati. Madame Bellevue asali label na endenge banana inane ti lelo amoni passe. Mais sauf que soki bazo finganga bazo tia kombo ya sila na kati na ko répondre famille Bota na ko sala promotion mais na ko répondre bato ba finganga parce que lelo na koko nanga lelo na bana nanga na za ba belle famille nanga. Alors ce batali ba finganga nga nazo réagir te to nga na ko finga te je dois recadrer des idiots et des ignares. Alors bon te na biso pe na rigueur te papa ko tu bino pe ko lingi ko la na mama buso bate leti tendance azolo bake abimisa vidéo na ngande to zakane na mbeto to sala mama papa na mama seka oloba bongo. Il faut la sabatu ke aza est censé moi en 1979 o bakena na tana veni te ba l'accès na chef du quartier likango nanga mazo ya kotalisa ke on dirait moi moi ça zo welisa ke moi mo bala beta e magoda mutu mo atuna na poto yango bimana tendresse to nini po makambo asalaka na parmi ba ex nanga
tendresse oyo totikeli na mokili na mibwaki na mai na kufi aza bagu na nga te ape bashwa na nga te aza bajara mibali nalingaka nga na kolinge te et puis ce maser ntango navandaka nini nazwaka baleki na nga basi mibali nazalaka na bango sauf ke ye aza moi na cibau alingaki tosala nini inceste mais oui yinda lingaka alingaka tosala inceste parce que toza famille ne tozalaka nakoma mobali ya Jemima ebana ndeni nakoma mobali ya Bianca ebana ndeni nakoma mobali ya Pamela Matondo ya Dipine ebana ndeni il faut que la président groupe WhatsApp obeta bana basana ne soma guda abona tande sali ndeko na ngai alino soba motema ya matina couple moko baliaka eloko moko basala mikolo ebele yo salika ina na pa mobali ole ya libanda moi sito mobali bolia biloko moko alino soba motema ya matina Mama Célestine Mabilo depuis États-Unis peselanga ba petit wana nyoso tu ya banglophone wana the church moi je sent my name is Jericho Betox papa kuluta family bota di Mama Célestine Mabilo peselanga ba petit bambote belé na bosani te nana luko jimuluba de Lix na Londres masaranga bela dinganga sans oublier la mama chérie à moi si base à Londres Maman Claudine Bokatola ya Sylvine Jolie anniversaire anniversaire elekaki menga parce qu'il faut na mela champagne na part na Kinshasa ya Sylvine Jolie joyeux anniversaire mieux vaut tard que jamais maman José Lusadisu sans oublier Bibish Kandeya to ana na Kinshasa ti lelo mutapesa nga cadeau ki cha Adidas na showbiz ara na kin kala mingi tazo zonga Bibish Kandeya mama ni mama bazaka mingi na miati shege et puis ba mote belé na Roseline Kabwa la mère ba petit na Dylan Moulanga na Pointe Jerry comme toi ça papa ya bana na boti mibali ya liboso mwa mwasi mibali ne mibali tout on a luka mwa mwasi parce qu'on comprend mwasi voilà merci mais ça OK si ko pas ba récit ba betelo ma solo te masolo ko bota ba récit ko beta beta masolo ni kasi masolo ko bota le que tu betelo ngo de kara betelo ngo mura betelo ngo bon beta ti point ni ba balata soutien balata ba soutien à bon attendeur salut ta clash pardon pardon voilà tout a commencé à beauté fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'œuvre de casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, Lelo Penza Balobi, couple Ndé, Bazaïd, à l'honneur, Lelo. Je profite pour dire un grand merci au couple Kalala, tout le monde a Christa, Axel Kalala, et puis Axel Kalala, vraiment, Wana, Batu Oyanga. Et pourquoi pas dire un grand merci au couple Lusala, Eldine Lusala, na Blondie Lusala. Vraiment, Wana, couple, et pourquoi pas dire un grand merci au couple Massamba, Koto et Jonathan Massamba, et puis Mati Massamba Bato Yangai. Joyeux anniversaire, Balobi, le 18 avril 2025. Une personne aidée, elle s'appelle Arlette Sakati, et le Mwana Molonga Naye, Gituti Massamba, vraiment, Lelo Ekoyinda Wana. Voilà, je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Maman Wivine Mukanga. Mukoko, maman azanga tache, azanga bouton, azanga vergeture. Maman Wivine, Mukanga, Mukoko. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Comme j'ai dit toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Au revoir. Bye bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino
information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima